Mbote na balandi na biso nyonso ya Océan du Congo ba oyo bazwi libaku ya kolanda biso na ngonga nyonso bino boko landa biso ezali bongo nga évangéliste Judith Nzeke kaka nde tolakanaki ya kokutana kana bino na chaque rendez-vous ya lelo vendredi pona kotalisana na oyo etali liloba na Nzambe na bongo nazali nga moko te lelo nazali na moko ya évangéliste katikati na église universelle de Jésus-Christ papa na biso ye azali awa pona kosunga biso na lecture akoki kopesa kombo pe balandi nyonso bayoka ye. Mbote bandeko bozali kolanda mai sur évangéliste Temple Ben Ouni et église universelle de Jésus-Christ. Oui, madame. En tout cas, merci beaucoup na balandi na biso. Tozalaki na sujet oyo euti koleka tolobanaki na oyo etali souvenir. Lelo tokozala na sujet oyo balobi ete Nzambe azali bolingo Dieu d'amour nde bato nyonso balobaka. Toyoka pe batu bandeko mususu bayembela biso balobi oti le Dieu d'amour nous te chanterons jusqu'à ton retour. Toyoka kango batu nyonso balobaka Yesu azali bolingo. Mais na kati ya kotambola na mukanda na émission oyo elekaki ezali na mama na biso depuis Kisangani mama Berger Leontine Kawa atunaki biso mukanda lobi motuna na ye ezalaki ke mama awa ozali koloba na biso na likambo oyo etali parole spirituelle tozali kobenga yo na nkuku mpona kotuna kwa mituna ebongo ntango lobeli souvenir osuki kaka na souvenir ya Nzambe kezali makanisa Nzambe eske boye pe na biso bakongole Nzambe akoki se souvenir na biso tete Nzambe ko se souvenir na biso kaka na justice oyo tozali nango oyo ezali liloba Nzambe soki kaka totieli liloba Nzambe na misala ezali makambo emonani ndenge Deutéronome azoloba na 29 makambo emonani eza mpona biso na bana na biso Nzambe pe akose souvenir na biso yango wana tozoleka na sujet ya mibale oyo ezali Dieu d'amour bandeko batangi bakotangela biso papa na biso akotangela biso na mukanda ya Jean 3:16 Bible ezolobani. Le livre de Jean chapitre 3 verset 16. L'entête, l'entretien de Jésus avec Nicodème. Très bien. 16e verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Bible komi koyebisa biso Nzambe alingaki nde mokili mingi. Na kolinga mokili mingi eloko nini Nzambe asali? Okay. Il a donné son fils unique. Balobi tangu Nzambe alingi mokili mingi apesaki mwana na ye kaka moko ya likinda. Afin que quiconque croit en lui. Balobi oyo kaka kondimela ye ne périsse point. C'est que wana na kotanga bazoyebisa biso na Nzambe azali bolingo po mutu oyo asali sacrifice ya kopesa mwana na ye pona biso c'est que elakisi signe ya bolingo c'est que Nzambe azali bolingo wana tokoki kocontredire yango te même ata soki tokie na mukanda ya 1 Jean 4:8,19 bazoyebisa biso nini Bible elobela biso 1 Jean po Nzambe azali bolingo esengeli biso tokota na Jean chapitre 4 8,19 po toyeba pe tosimba ke Nzambe kaka ndenge alobi na makomi ki azali bolingo tokozwa mikanda na biso te ya science botanique to science zoologie mais tokozwa kaka mukanda ya Nzambe oyo batu nyonso tomesani na kotanga to tozali na momesano ya kotanga po toyeba solo ya Nzambe. Ok? Le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 8. L'entête. Dieu est amour, aimer Dieu et aimer ses frères. Na mukanda kaka na ebandeli wana na ntesi nango bazali koyebisa biso Nzambe azali bolingo seke makambo oyo Jean lobi na 3:16 akosite ezoko affirmer biso ke Nzambe azalaka bolingo. Ok? 8e verset. C'est lui qui n'aime pas. Balobi oyo alingi te n'a pas connu Dieu. C'est kayebi Nzambe te. Car Dieu est amour. Soki olingi te c'est koyebi Nzambe te po Nzambe ye moko nde azali bolingo. Po azolakisa pe na acte directement ya kopesa mwana na ye kokufela biso na ekulu soki kaka yo ndimi. Donc oaccompagner Nzambe na bolingo wana yango baye koyebisa biso na Jean wana na 1 Jean 4:8,19 ke Nzambe ye moko azali bolingo. C'est que bolingo ezali malamu koyeba ngo na kati ya makanisi ya Nzambe po ete tosala makanisi na biso te mais tokoyeba ngo ndenge nini totambola na mukanda ya nani ya mukanda na biso ya Romain bazoloba nini na 9:13. Le livre de Romains chapitre 9:13.
chapitre 9, 13e verset. La tête un peu plus loin. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Bon mukanda nzambe ezobisa biso nzambe alingaki nde Jacob ayini Esaü toke. 14e verset. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Yoka nde mukanda nzambe ezobisa biso balobi nzambe azalaka na injustice te. Même ata mukanda ya Romain ezobisa biso na 28 bazolobi nzambe azali juste. Mais ye oyo azali juste alingi Jacob aboyi Esaü. Est-ce que wana ezali bolingo? Yango wana nalobaki Bible esengeli toyoka ngo na makanisi ya nzambe. Po soki toyoki yango na makanisi ya nzambe tokosalela yango mpe na makanisi ya nzambe. Mais soki toyoki yango na makanisi ya bato tokosala mpe makanisi ya bato. Wana tokei na kufa. Wana tokei na kufa po makanisi ya nzambe ezali makanisi na biso te. Po ata kutu kolinga mwana wana ndenge nzambe alobi alingi mwana na ye. Ebongo mukanda ya Jean so ebisa biso nini? Tokende na Jean 2:15. 1 Jean chapitre 2, 15e verset. N'aimez point le monde. Balobi kolinga mokili te. Mais na Jean 3:16 alobi nini? Jean 3, 16 ototangaki mutuna ya liboso. Bayebisi biso ke balobi kolinga mokili te. Mais ye nzambe azoya kolinga mokili. Mais azoya koyina pe lisusu Esaü. Ok? Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde balobi nzambe alingaki mokili qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nde tokomi na problème. Nde sika tokei na problème. Mais soki totali na Esaïe 55:8 toujours bazobisa biso makanisi ya biso ezali ya nzambe te. Esengeli na likambo oyo ya bolingo totia mpe position ya nzambe ke il est esprit. Po soki totangaki wana mokanda ya Genèse bazolobela kobotama ya bana wana tokoloba te eza Ancien Testament. Po soki totangi Deutéronome 14:22 bazoloba ti échangera ta dîme contre de l'argent okobenga ngo Ancien Testament. Mais Romain ekotalisa biso pas zu exemple ya Ancien Testament. Romain ezali Nouveau Testament. Donc c'est que tokoki kolongola te tokoki kobakisa te ndenge Bible ezoyebisa biso. Na Proverbe 36 bazoloba kobakisa te mpo bima moto alokuta te. Na makanisi na biso tokobakisa kaka. Na makanisi na biso tokoluka tobongisa kaka. Mais na makanisi ya nzambe azali na réponse na mituna na biso nyonso. Yango na ntango tozotanga Biblia totanga yango na makanisi na biso te. Tala ndeti biso toyebaki nzambe bolingo ezali mukanda ya yambo. Oyo biso tobandelaka baévangéliste à l'époque nazoyeba naza na âge ya 10 ans ezali mukanda oyo bapesaka biso na église fort d'assiise po toke kosala l'évangélisation etake bana tozalaki na ya groupe ya majorette. Ezali mukanda oyo biso tokei koconvaincre bato nzambe alingaka mokili mingi me nga na ye lisusu kotuna. Ntango na ye kotanga mukanda nga alobi koma moto aza na bolingo alinga nanu ayina Esaü alinga Jacob alinga pe mokili balobi na kati ya mokili nini ezali na 1 Jean 2 wana. N'aimez point le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Balobi kolinga mokili c'est que bolingo ya tata pa na ye ezate. Mais comment ye moko nzambe azali ndakisa kotina biso tolinga mokili po ya tindaki mwana balobi soko lingi c'est que bolingo ya tata ezate. Tokomi na contradiction ko eza makanisi na biso. Mais de Timothée azoyebisa biso alobi toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner, convaincre afin que l'homme de Dieu soit accompli de bonnes œuvres. Balobi tout ba rejeter ata mon côté. Balobi tout. Alors na kati ya tout wana foto luka lisusu makanisi ya nzambe. Po tango tokoya ko luka makanisi ya nzambe ndoko tokozwa réponse na biso. Mais nazongi suna mutuna mama na biso Léontine Kawa na kisangani pa ya zali tango tozoloba ke amour ya nzambe to luka na makanisi ya nzambe po tozali na ba verset contradictoire et contredire biso esengeli pe toyeba nzambe akelaki lola ke ipe mokili. Tango topesi ba numéro na biso plus 243 80 888 60 62 ezali na bandeko tozali deya kosolola. Mais na etando ekeboye tokoki kolobela te enseignement ezali spirituel. Pour faut batengisa mutu déjà dès le début
batangisa mutu création du monde babandi kolakisa mutu na suka apocalypse nangonga boye tokozwa te yango wana tozali kolobela boye tobengana mpona ntina ya kosolola mais mpona likambo ezali liloba ya nzambe oyo bazolobela biso spirituellement ekoki kozanga te bolamu mpe na nzoto boye na nzoto boye bolamu esengeli kosala yango na nzoto boye esengeli kosunga mpo balobi nzambe ye moko azali bolingo asali sacrifice eske yo mpe osalaka sacrifice to ozalaka soki batie ona eteni moko ekolo oprofite mpona koyiba eske wana ezali bolingo oza nanu na kati ya quartier nzinga na yo okokabela ta mutu te yo kutu mutu akonyokola ozwa okanaliza badala wese na baninga bavoisin typhoïde lelo soki batie ona eteni moko ya mboka eske okose souvenir mpona bolamu ya mboka na yo nde esika tozomona bolingo te. Or unité c'est notre force. Bolingo nezali bomoko. Bolingo ekolinga muto souffrir te. Bana ebele bazali na ba ONG. Bakoki kopesa yo ozala na ministère moko songola mpona kosunga bango. Yo kutu muta liboso beti bilan ya bana na koketanga na France. Est-ce que wana ezali pe bolingo? Car Dieu est amour. Nzambe azali kaka bolingo. Yo zo sambela. Ozali mosala nzambe nengoma moko songolo. Oza kolia badimi ya batu liloba nzambe tondimi yango. Ofingi batu wana balobi kete. Bango basana nzamba bikeko. Ofingi bango. Mais na yo na bango bozolia di. Na yo na bango bozolia offrande. Est-ce que ezali solo? Deutéronome 14 aloba. Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Mukolo nini poko banda kolakisa batu liloba nzambe. Okolakisa batu solo ndenge ni bachangeaka dîme na mbongo. Potango kolakisa batu ndenge ni bachangeaka dîme na mbongo. En tout cas batu wana pe baosoma mituka lokola yo. Mais yo zui oencaissé o ezali revenu na bango. Mais ozali kofinga bango baso nyokwama. Olobi baza na moli wa pauvreté mais yo yaki berger oyaki apôtre oyaki nani archibishop oyaki pamba. Mais batu wana bayokani pona kosunga yo nini yo posalaka pona bango nini yo pozongisaka lokola bolamu pona bango kaka na ba prière est-ce que bango pe bakoko sunga te na prière po yo tombwama fo kaka yondo sambela pona bango batombwama kosunga boye social okoko sunga bango te na bengoma batu bazonyokwama mais bazosunga yo po yo kende liboso est-ce que otalaka pe kana bango nde bolingo yango wana yo basombela koka carburant ndako bandimi oyebi te mondimi azokufa na maladi na nzala na kozanga yo yebi tozelaka ye kaka na jour oyo yaka mayanga pocha offrande olobi po nzamba pambolo ebongo yo ozali na besoin lipamboli te. Dieu est amour. Na balangue na biso ya oyo ezali riche ya Congo bazoloba na Swahili tupendane tusimame imara. Donc to simba na unité nde bolingo po tokende liboso. Soki to simbani to kokende liboso même ata pona mboka na biso soki bolingo ezali to kokende liboso mais yo sepela ozala conseiller ka ya président de la république ozo tchaka o ezali ba intérêt na yo est-ce qu'on lobelaka pe mboka lobi lo batie au conseiller donc obimisi ba malobo luki ba maele nino koma peme na mokonzi ya mboka batie pe conseiller mokonzi ata na idée okoko sunga côté oyo ozali est-ce que bolingo wana yo sakanango pe population na ezo kufa yo lobi to vote ozali molobeli na biso na bolingo wana biso to lakisi yo mais est-ce que tango kenda ko lobaka tango yaka pa na biso olobaka maloma mususu ya bolingo na kosalisa mais yo kendaka est-ce que lobaka pe po na mboka na yo po bapesaka soki bapesaka te soki bozwaka te jamais bokoya lisusu bolobaka to vote bino oko démissionner mais tango bomona ke intérêt ezali wapi pe intérêt ya population o bavotaka bino tozongisa bolingo tozongisa bolingo katikati ya mitema na biso soki tozongisi bolingo katikati ya mitema na biso mboka na biso pe kokende liboso yango wana mpona kotalisa ndenge nini nzambe azolinga Jacob azoboya Esau wana topesi bino banimero oyo bokoki kobenga biso mpo tosolola yango wana ezalaki oyo tobongisaki na mokolo ya lelo tokozala na prochain nimero na pamboli nzambe mpo bopesi biso ta ya koyoka biso ne fiske moke oyo tozalaki nango ya koloba na pamboli nzambe mpo mama na biso Océan apesi biso espace oyo tolobela liloba nzambe nde yango wana bolingo po akokai kopesa espace wana pa basaper
mais apesi espace wana mpo bato bayeba vérité ne fiske ya nzambe na pamboli nzambe mpona bandeko nyonso bazofortifie biso mpe baopesa biso courage ya koya lisusu liboso na bino na pamboli nzambe mpona grand frère nanga oyo azali pasteur depuis Afrique d'ici Cédric Mouila oyo azali kotala biso mpe azali kolanda mpe azali kopesa biso maboko lisusu na pamboli mama na biso tete oyo azali bongo kosunga na légion na ye ya mama église universelle de Jésus-Christ sans caméra sans makelele sans koloba mais azoporter un plus et pas ya bave bato bazali na prison et pas ya orphelin merci pe tokutani na mikolo ezali koya